Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre les bons déjeuners de ce matin. Bon déjeuner de ce matin, bande konangai, toujours qui est moussala, dans le cadre bon déjeuner. Et ça a toujours kitoko, vraiment bon déjeuner. J'arrive à. Voilà, bande konanga. Donc, jamais que ça la bon déjeuner sans tomber la thé. Et vous allez bien ma casse. Bande konanga to la mingi thé dans cadre bon déjeuner. Vraiment, bambote et belé, bonne journée. Bisika bizubino bobo to bon déco. Naba o nyoso ba sepela kana la danoise. Bande konanga to ye na lombango to la musa conscience. Kaka ndenge to la musa conscience. Ezalaka eloko moko ya malamu makasi bande konanga. Toza ndeko na biso mwasi azo rotuna conseil. Toza na conseil kamwa kamoko mukie et oza biso temps ebelete na otike la bino temps pour répondre bosunga ndeko mwasi asala nini na likambo oyo ekomeli soki lelo ekomeli pe yo okosuka nango wapi. Bande konanga ndeko mwasi alobi la danoise eza te ke babeteli nga lisolo me na moni ki mona meso na kati ya ndako na ngai me nayebi te nasala nini ezali likambo nini oyo ezoleka na kati ya ndako. Bana pe baza su baminere te, bana baza baminere te. Ndeko mwasi azalaki amibotelaki na ye deja libanda, mobali pe azalaki na bana na ye, mobali azalaki akufelaki mwasi. Ndeko mwasi ayaki na bana na ye na kati ya libala wana, ayaka deja na mwana na liboso akomaka deja na 18 ans, ayaka ko pe kokuta mobali wana na mwana na ya mwasi azalaki na 22 ans. 22 ans. Alors ndeko na biso ye pe azalaki na 18 ans, je crois na bana misumi bale azalaki na 3 filles, azalaki na ba fille, mobali kuna pa azalaki na fille moko na ba 2 garçons. Mwana liboso azalaki basangisi bana misatu. Mobali nde siko azalaki na place bien, azalaki na ndako deja ya posé, vie posée asala kama kamne so bien. Mwasi alongwe pa na ye na bana na ye baye kokota kuna basangisi bana abije alobi pena mama na zwi bana wana nga naza koso te, naza cœur essentiel te, naza ndoki te, na zwi bana wana lokola bana na ngai parce que nazaki na mawa na bango na ye kokuta ke papa na bango mama na bango azaki ya kokufa. Alors tovandaka na soignaka bana na sombelaka bango biloko ndenge moko tozalaka bien bana pe barespectaka nga. Oyo nga ya mwasi ya liboso wana ya 18 ans lelo akomi na 20 ans 21 ans sikoyo mpona tovandi na papa 3 ans. Oyo wana mosusu azokeba 25 ans bazotanga baklasse bakoma close bakoma mpena bacamarade bazalaka bien tovandaka bien papa na ndako nom sérieux calme. Nzoka nde papa abimaka na bana abimaka na mwana na ye moko propre ya 25 ans sikoyo na mwana na nga oyo lelo akomi na 22 ans abima mala danoise talela nga likambo oyo ngai pe nasalaka ye pa salaka me nazoyeba te ezalaka ndenge nini babimelaka wapi bakoyokana epuis bayebi oyo yango ayebi ke papa abimaka na oyo ya liboso ayebi pe abimaka pe na oyo yanga mwana nga liboso. Do bazalaka wana moko bakuba bayokani na batelefone ke bakutani na libanda baza mikolo bakozwa bahotel na bango ta mosusu ya mwasi azwi hotel na ye na papa na ye wana pe mosusu aye. Donc bandeko na nga basalaka makambo na bango ya bosoto bango misatu wana. Bandeko papa kipaka bana ba vacances yaya eza nini na kati ya communauté bosoto ya bwendeko mobile osimba bakisi oza na kindoki ou bien eza nini bandeko. Bandeko tobandi koshite na fc bino bon déjeuner lelo toumela na biso te. Alors ndeko na biso abila danoise siko tunanga ndeni nayebi famille nanga nda oloba na bango nini
nakoloba na bato nini, nakosuka wapi. Abi mukolo mususu camarade nanga moko aye koyebisa nga ye pe akendeki na ye na hotel na ndenge na ye parce que ye abala na ye te. Abi yango na osepesa bino basi ya mabala ere moko bozalaka mpe na basi oyo babala te bakoki mpe kosunga bino. Abi ye sikoyo ake na hotel akoti boye bazalaki na mobali na ye sikoyo ifale abima ake kosomba eloko mo boye libanda tiki mobali na ye na kati ya ndako e na kati ya hotel. Abimi boye akuti mobali na ngai na bana azo embrasser bango na liboso ya réception. Embrassement penza ya mwasi na mobali embrasser azongi nsima ake mbango na chambre atikaki telefone ayesi mobali ne makambo nango mona eza somo azwi telefone aye kokuta bango ezalaki mpe mosika na réception te abeti mwa boye afilme bango mwa mokie bandeko na ngai ntango afilme bango kaka mokie esili abi esali ye nzoto malili na likambo alingaki esala libanda asalaki yango lisusu te azongi. Ntango basisi makambo na ye aye kovandisa nga alobi yaya fungola miso yo fungola miso na ndako na yo mopepe mabe ekoti kuna bandeko na ngai. Bandeko na bandi kofungola miso nazwi 6 mois mobimba nazomona eloko te nazolanda nazosala boye gabi me bapreuve yango oyo navandisa bango naloba ou bien nasala ndeni bapreuve yango oyo ayebisi nga abi te yo kende obele na hotel wana banda kobetaka batour tala rtel nga nakanga bango nzoka nde papa nakuta bachangeaka na bango botel bandeko awa na kati ya Londres na mboka mosusu te awa bato ebele awa fo ezala papa wana simba bakisi. Alors abi mama boliaka mais jour mosusu na okuta bino mokolo mosusu nalobi na voyager nabi te na voyager naki ozwa mopepe libanda nayebisi bango nakosi mobali na nga dati nini na ozonga. Mobali na nga kuta insiste otika bakle ndenge okeboye tika bakle yabi na tika bakle ndako na nga pourquoi abi bongo okende nango ni soko okekweyisa yango oyebi ndako bakle nango ezalaka cher mpona osala yango tika bakle na yo yo okende bongo. Abi na répondaki te nakei nakosi na nga date nakei ntango na ye na ye kozonga na nga avant navandi na mwa moke pa cousine na nga nabeteli mpe lisolo te nayebisaki kaka nake voyage nake na nga Turquie nakende natekala na nga mpe eloko te nake kaka na se reposer kutu naposa suicide eyelaki nga na miboma na Turquie nalobi te nakomiboma te naye kozonga pa cousine na nga après na ye siko moko mosusu boye na bakutu vraiment mwa molili nafungoli ndako malembe nabuti na kobenga bango natuni oyo te toza na biso na ndako me modeli mwana nga bando répondre lukwa mutu moko pema soki ndeni nga bi te o makambo na omona ngo clair te fona kitela bango siko jour wana ntango akiti ake kokuta na chambre bango balalaka bafille wana mibale bana ne mibale mitakana na mobali na ye mokoto boye oyo azosise oyo azosala boye alobi esali nga nzoto malili la danoise na appareil na kanga photo na kokaki yango te na mikitisi na misubeli babandi kosenga bapardon babandi kolela nayebi te nakangi ka biloko na ngai natiki na bana oyo nga mona yaki na bango na libala na nini naza libanda bango bayebi place naza te yango bopesa nga conseil nasala nini na likambo ya boye bandeko na ngai likambo ya boye so ekweleli yo osala nini ndeko na biso asala nini yaya tosuki wana mpona lelo natikeli bino ka wana
nga na ko répondre bino mokolo mosusu na sololaki na ye o na sololaki na ye vraiment ba bon service ba bon travail na ba o ba okene musala nzambe amona bino. Good morning, ma'am. Morning, how are you? I'm fine. And you too? Fine, oh, we thank God for the new day. Okay, thanks. Alors, bandeko na ngai, wana mama ya voisine na nga. Yesu asalaka ye na ngonga, na tango na ye. Alongolaka soni. Asalaka na ngonga na tango na ye nani na Yesu asalaka na ngonga na tango na ye. Voilà bandeko nanga tokomi na biso na suka ba love nzamba pambola bino amona bino tosunga ndeko mwasi asala nini ti lelo akanga telefone aza na accès na mutu te atika bango asundola bango eske asala nini azonga akezwa bana mike bana ne musu batikali musu pe ya babona ya botika basi do asala nini na bana mobali ne ye na mobali wana batikali kosibota te basangisa ye ka bana babalana pe ba mariage nyonso coutumier civil na église ndeko mwasi asala nini botikala malamu. Bye bye.